moko ezouta na niveau ya Congo bien Afrique et puis ko affecté l'église où il y a biso dans la diaspora et jusqu'à tel point que bandime belé ba kotime ba bolembu pona koloba ke ba pasteur baza dinte appellation ba pasteur baza ba escroc ba pasteur baza ba voleur ba pasteur bazo bebisa ba famille yango na nzela ya ndeko Zambo mosala na Nzambe ainga tunanga mituna mona répondre par rapport à ba sujet oyo sur les canaux internet balobi ba benga mingi mais pasteur loba yum to loba ka bona bonani na répondre ngo yango to tiango mingi na lingala poto comprendre plus ndenge nini toko kotambola na makambo ezoleka na Congo na mboka na biso na nzela ya Bonzambe oyo bakimbango baidi na bala oyo bapakelani ba Vernon basalelaki. Merci ndeko Zambo. Pasteur Tonito tout non moi mituna ni balé tomisa tout eza ko briller ba lèvre na biso. Pourquoi? C'est pour la gloire de qui? Ba pasteur ya Kinshasa bani bazala d'église ka ya minene ba voyage à poto ba préparer ba miracle ya lokuta ba prophétie ya lokuta na ba témoignage ya lokuta pour na nini? Merci, je pense que Bible lobina ma comique ivre na blé kolanzela moko c'est au temps de la moisson. Likamba mabena malamu même Yesu Christ wa pekisaki alongola blé. Avec botika blé na ivre kolanzela moko. Nani kozongisa ke biso kosalela Nzambe eza fa église za munene. Église Nzambe c'est église où a passé François Loaté, église corps de Christ. Car le vouloir de Dieu que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance et la vérité. Mais tout ça un problème moko eza na kati ya mboka na biso eza ba gloire personnelle ba vaine gloire. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. To boité muta za église ya munene eza lisumuté. Mais église ya munene nango ya Yesu na kati ou bien église ya mutu. Parce que biso to saka ka bato je sais que ça lega ki biso po de ba roter sa malam. Mais to za pe na forme ya bat moko na bandi ba koti, ce sont des faux serviteurs, des faux prophètes. Oyo ba za ba fait man. Bazo présenter bablo pour attirer peuple de Dieu ba baza na Nzambe. Ndenge to bi langage moko ezami ko na ka internet ba ba makiona ba fausse prophétie bazo santi ba laksa ke ba onde ba na prospérité au monde ba na putowa bazo tamsa bazo accompagner ba na voiture ko ba Rolls baza na ba garde du corps ba belé non na bon Nzambe mais exagération wana et ça juste pour na ko tirer. Bible dit que même le diable se déguise à l'ange de lumière. Voilà pourquoi biso diaspora tomi affecté nango ba problème komi trop mona botala ba passer bazo sala ba bia ba sabatu ba passer ba offrande ba tout bazo sala donc siko biso awa to sala bonzambe na poto to komi victime non parce que ba réseaux sociaux na Congo bande ko bilé o baza ba nzambe batala ngote mais biso to tala ngo mingi l'église ko ti premier bandi ba poto ba lembi. Voilà la réponse. Pasteur, est-ce que Nzambe ti lelo azo sala ou bien azo sala te Nzambe ba apôtre Paul ya banini tozo mona batu ba komi ko créer ba miracle lokuté a ko créer pour na nini? Mais ce que mon diable azo créer miracle ça Nzambe te pour miracle ça mara na kombo na Yesu. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont crié à mon nom, ils chasseront les démons. Biso tozo bikisa, tozo teya, tozo sakola kana kombo moko na kombo na Yesu Christ. Olobi likambo moko ya ba offrande ya mbongo. Est-ce que mbongo ekotaka na église? Eza mbongo ya pasteur ou bien mbongo ya nani? Expliquez biso na likambo wana. Non, mbongo ekota na église ya mbongo ya pasteur te. Na kati église faut gestion ezala. Toza na ba diacre, toza na organigramme église donc c'est-à-dire mbongo sekotaka. So pasteur musu basé ba pese moi salaire, c'est bon. So ba pese moi dit mais mbongo ekota na église o ba appel des fonds. Eza ya pasteur te, eza ya lingomba. Na lingomba pe ba département social égoza la ba songa pe ba veuve, ba to za papa si mais mbongo église ya pasteur te jamais. Mais c'est pas ce que tozomona na Kinshasa. Ba pasteur oyo tozomona ke mususa bandaki boui mais yemo kaza ko s'enrichir donc mbongo ngo za na oya ya ba pasteur. Mais mbongo wana ekoza jamais ya ba pasteur parce que na ebité ndeni ba pasteur baso s'enrichir. Ya on a dit que ba prophétie lokuta, makamba lokuta, ba makiona, ba bina basia batu, ba destruction ya ba famille. Bakokanga bana mike bandoki makamba lukuta yango nde moto zo kotinda à partir ba biloko na bazo sala batunsu ba ko pesa mbongo lokola ba charlatan oto benga bango bazo détruire voire même ba chantre siko na liloba no ya suka yo lobi nini pona makambo yo to sauver église
biso batoza na diaspora awa. Merci mingi pour la question. Na sengi na batu nyonso ya diaspora. Ngai pasteur na bino Francis Lola, tokoli na bino awa, toyebani ba famille na ba matanga na ba feti tokutanaka. Misu na bino za la braquer mingi te na Congo. Congo ya Kimbangu, Congo o ya ba Idina bala, Congo ya ba Vernon, Congo ya ba papa Kelani, Congo ya bato ba sela ki Nzambe ya papa Vakambi. Ba Congo wana ya bangunza, ba Congo to respectaka ba valeur ezala ki vraiment to moni église dite de réveil et comme église de sommeil et comme ko créer ba problème nazo na ba bango nyo souté mais ezala batu moko bazo brandir na kombo église wana autour makomi ko détruire yango na niveau ya ba fausse prophétie, na niveau ya ba makiona, na niveau ya ba miracle lukuta to biloko wana. En tout cas diaspora photo veiller sur yango et puis bo attribuer yango na ba pasteur na bino ya pototé bo kende bo futa ba salle na bino bo pesa ba offrande na bino ndenge église na nous a poso kité to tika musalo pa banani bon bano amikio ba benga na poto lelo bazo sala nzambe donc to privé on ba sala nzambe pour na mangomeseka na Congo. Congo est un modèle absolu à Christ. Christ n'a pas de couleur, Christ est comme de l'eau, l'eau est une odeur, l'eau prend la couleur du vase qui la contient. Nzambe so akoti na moindo, asakoni na sakola kimbango akota na mondela mutu so totika likamba nzambe e comme ko bema na kata diaspora, réseaux sociaux, internet. E comme botala pa pasteur, botala bobo biso to sala loko de papa. To kufa ka pona likamba bana biso osambela nzambe awa. Ba osuka pa bilobeke allez faites des sur mes disciples. To bateli kimia. Merci beaucoup, pasteur. Mituna no ezaki li pamboli pona biso vraiment nzamba pambola. Merci na onde ko zambo na pamboli bota nzamba obimba. En tout cas to kangama na Yesu Jésus Christ revient bientôt. Tout le monde na pona bota na biso. Pe nzambe wana bongwani te batu nde basela nzambe ba changera. Mais nzamba changera te. Merci pour pesinga itombe okanga na kata message oyo. To